Bijou, c'est une sœur à moi, c'est une amie, et il fallait que nous attends au Kundaï. Donc, nous avons tout Kundaï, nous avons Kundaï ensemble. Et c'est chose faite. Je glorifie l'Éternel parce que c'est notre glorifié dans ma rambutu. Bon, ma souvenir est belé. Ils est belé. Je suis plutôt content. Ils ont mutazo compter bagouta mai na piscine. Donc, ma souvenir est belé. Et belé. Y'a le bezate. So moni wata a sali vraiment déplacement à long place à Zali. Si aya deux fois. Aya qui Batwalobi, ba uniforme nyonso elatami ya nkoi. Si, nyonso mamutu ezago comme ça là. Maramonyo c'est salam yango. Nyonso akondis bijou, ba uniforme mamutu. Ekite watana be mutasali. Si nyonso. Nyonso moni nyonso. Yem tasali yango. Na ba uniforme meno ba go balati na balati nyonso na kokunda mamutu tasali yango. Bon, ndenge na matanga bijou Selemani nani salamate to mona ngote c'est la toute première fois to mona likamba boye na Luanda no to mona ngote salam donc to yoka pe basi OK to yoka pe basi pe asango bazabe bamboko pe to yoka pe bango me likamba bino to ko mona ngote non ya sala en tout cas ma pambola et vraiment ba uniforme to lati ze mtasombeli biso Uniforme lati. Watana be mtasombeli donc biso balati ba uniforme banko yukoyo. Isaïe. Mtasombeli yango ekite watana. Ye penza. Tous on n'est pas ensemble dans ce cimetière tala kaka. Souvenir na ngotana na kini mtabenga bi Patrick Zonga au de Brésil. Bijou Selemani atindi pela Patrick Balox zwaponga soda na ye. Lar na kini Patrick Balox Zonga Luanda au de Brésil. Soda makasi. Alonga Paris Luanda. Tellement ba poussa qui mo ba jour à zongi sous Kinshasa a sali 3 jours à zongi sous Luanda pour kunda Selemani. Donc ezako laksa kenon héritaza na bolingo ya batuno so rapembe na ye. Ba souvenir à Selemani ezak na maman a difficulté Selemani a fait la palais. Meilleur souvenir wana souvenir ya makasi nono ona ngo ya Selemani na maman a difficulté Selemani a fait la palais. Parce que petite sœur m'a dit trop bien. Soit tu es bien congolais ouana. Parce que la fond il y a bijou Selemani. Bah tu es bien congolais ouana. Bijou Selemani a plus bon fond. Non, et à passer. C'est les manines là, si moi à salir belé. Babiso pe todo ba mbongo ya kofia ba palais ezanga abakisa. Ya mona to parce que nuit oyo. Pour bolingo à la sabiso. Bijou avec important pour l'orchestre nangai. Avec important pour la masse nanga ba pire nga ba petit nanga ba vie nanga ba connaissance nanga. Et fallait na zala. Voilà.
En tout cas, souvenir est tellement belé David et Wembe. Je vais expliquer au l'âme ya sœur wana Bijou Seleman en tout cas au croire-te. Trop ya olobezate que son âme repose en paix. Nzamba lola batela eskaza pe malakina. David et Wembe. Atika biso ba toilette sa monena tongela biso na kati ya wetela biso congolaise atoura. Atikela biso toilette, atongela biso toilette na wenze. Wana nani? Bijou Seleman. Bijou Seleman asa nini? Abongisela biso toilette na kati ya wenze na biso congolaise na kati ya toura. David et Wembe. Ndena okene boye lendikin David Wembe Seleman esanga tout chapeau les kana sur enveloppe donc na leli ola moleke belé donc na ebité na banda côté ni pona suka côté ni David et Wembe. Son nom Bijou Seleman Wembe minga olobeti Bijou penda za biso Ah ouais. Bijou penda za biso minga olobeti moli moné et malakima merci na Goga Ah ouais. na bolongo alaxi biso bana Rwanda pe Angola. David et Wembe. Po azalaki maman moko ya boboto azalaki mwasi moko social donc ande kokota pona ba orchestre nyonso ande kokipe orchestre te. David et Wembe. Liwa Seleman était yo na nini? Bon était ngai par rapport que vie mokili toza bapaya lelo za Seleman lobe ezayanga lobe na ta musu ya yo donc to milengela kaka poto yebi mukolo te. David et Wembe. tobokisi moko ya basoldat oyo abunda tro na timi wata surtout en Angola abunda tro yango wana omoni mokonza mboka awatika kaka te azonga kini ti ayepe. David et Wembe. ndeko nanga kote okei malamu batela kaka biso totikali mbote to place okei. David et Wembe. Na silika mukolo mobwe bayebisi ke maître Soupa siliki donc alandanga tina ndaku abinanga maître kosala eloko wana te pardon tika. David et Wembe. lelo bato matanga ya Bijou Seleman bazo seka misu baobina ozo comprendre te ke olekaki na kiteti te olekaki na courage te olekaki na l'art te olekaki na bolamu te mais ye wana lelo ake atiki biso bongo nini ezanga yo mpe po eza alobi mpo oya ozwa leson yo ozwi leson te ozosala n'importe quoi. Vraiment tobenga ye akozala patrimoine na bino awa na Luanda aza social azalaki vraiment très important. Bijou Seleman. Oui. Dès annoncé presque Bijou Seleman a koufi. David et Wembe. Pas souvenir est belé. Premièrement non Bijou azaki rankinete. Aza ba témoignage bien partout. Azaki film rando sur la bien malgré mutasanga mabete mais en tout cas na mabe na vraiment te. David et Wembe. Présence héritière na Luanda sali biso bana Luanda kitoko makasi monde entier mobimbe sepeli po Miss Margot Sasa kufa ta Weranson ayati. Miss Margot Sasa kufa asale belé po na wera atimola mabela balola zongisa wera ayati. Metala na elengi wata akei aye alali na biso de 22h ti 4h. David et Wembe. Vraiment que la terre de nos ancêtres est la paisible, est la doux pour nous yamba amnae bolamu na pas nzambe est la vraiment récompensé avant na pembeni na ba Mathieu ba Jacob ba Marie ba to ba sala nzambe bolamu. Merci. Merci beaucoup balobi Bijou Seleman ya fanda pembeni na ba Maria. Maria mama Yesu. David et Wembe. David et Wembe. David et Wembe. Bijou alaki moko na Luanda oyo se balengi bale peut-être na ebité na ebika Bijou na basi pe mibali na la team oya simbaki la team wata Bijou Seleman. Bijou Seleman force
David Ewembe vitesse. Surtout l'ongoli côté à fanatisme, surtout dans la famille à héritier Watanabe. Ouais, Bijou Penaza sans ya héritier Watanabe. À mobiliser, à bunda, donc ma solo les affolou quand on créer une émission moroboé. Tout le monde a un activisme, na le monde activiste. David Ewembe vitesse. La team Wata, pas de Wenge musique à maison, mais pas de Wenge BCBG. Na minito eza héritier Watanabe mutado kumba Wenge. David Ewembe vitesse. Ouais, makambo ezalaka David Ewembe donc masola balabala. Bolo bango masola balabala. Mukele ngenze. Venazaka nayo ntosepelisa bato. Wata lobi yo sambelaka na hote. Par rapport à ça masola balabala. Yo bina foto que masola balabala pour kala mingi te na obete lo liste ba dépense makambo tout ça no calme. Ve. Adisha les sénateurs donc porte-parole Yahweh Ranson représentant Yahweh Ranson na mboka oyo ya Angola précisément na Luanda. Adisha les sénateurs bonne nuit. Bonne nuit David Ewembe. Mes condoléances. Merci beaucoup. Bisola Bijou Seleman epesa nga passe pourquoi Bijou Seleman a kofi pembeni ya ndako na ngai. Mais ba benga ngai ezalaki ba 22h je crois. Non ba benga ba 22h à 19, ba 22h à 20h. Nazali na zangu. Nazali kota makamba chantier. Bayo benga nga patom Adrisha. Mais choucha benga di Bijou Seleman a kofi na be otika ba jabuzo ba boyeko. O Bijou Seleman a kofi penda na na 4e maman na bengi petite sœur na bango Brenda. Na kazolela ya toza pena na hôpital to kotsa. Et bien la mort, bon le roi Nazaré Moussika, soit pas au sein des États pour me zangu 4 tirs qu'on est semblé de la berano. Le bino qui n'a pas l'air, t'es to zonga ndaku daba minuit. Donc na lela qui pour na ebi ke taonga na combine na okekin, na ebi ki ebi juste élément des arapa na ngai. So to longoli ki ndeko, to longoli to uta na eso, ndo mo na biso bata soyo na ba chomo to sali. Do biso na bi juste élément to uta na depuis soyo. Si to eba Luanda, bola moleke belé. Donc, on a lundi David Ewembe, c'est le man qui a tout ça pour les gars sur enveloppe. Donc, on a les lits. Pour là, on a belé donc, on a habité dans le côté ni pour la souka côté ni. Un mot pour la amnaye. Bon, dans le bailo, on moko, tout ce que la koyana matanga pour épais ça biso moi leçon. Le lo battre matanga bi juste le man bazo c'est comme si ba obina. Ozo comprendre que o les gars qui na kitete, o les gars qui na courage o les gars qui na l'art, o les gars qui na bolamu te. Mais voilà les lois qui a été biso bon on dit les gens yo peu ça lobby. Pour oya ozwa leçon, yo zi leçon te ozo ça n'importe quoi, ba mona que yo danger. Mais ezo ranzete te zo aka moto. Ba o batikali boza la mayele, tu ba ko se protéger puis ko banga nzambe. Tala makambo ndenge ekweli Bijou Seleman tout le monde azole la peau. Mutatrel comme on est na maladie à Salakité. Donc yango ouais o azapena ser na ngapena na zalakana e depuis basoyo. Maintenant la gars sango la gars passe makasi. Mais 2 jours na rine na hôpital après na zalaki wana na mande dans le bakute da vidéo e bigaka. Yannick Mavungo donc délégation il y a ba contre-maître et bâton piana donc Aza bien représenté par Yannick Mavungo. Yannick Mavungo, bonne nuit. Bonne nuit, David Ewembe. Mes condoléances. Merci beaucoup. Tokoufeli, Bijou Seleman ya ba contre. Oh, yale Mokabouaka. Donc, yango, naye d'abord, Nandinga Poko, naye ko présenter tous les contre-maîtres.
dans l'orchestre de Ibrator Piana, ils ont représenté par Yannick Mavungu. Et alors, l'obinde tokoye bandengeni toko accompagner Nzoto si na cimetière. En tout cas, Amnaye et se reposer vraiment la kimia. Nzambe acha esika mo ya bien po azalaki maman moko ya boboto. Azalaki mwasi moko social. Donc ande ko kota pona ba orchestre nyonso. Ande ko occuper orchestre té. To perdre vraiment kilo moko boy na kati ya Luanda. Oh, peut-être to koki ko récupérer les sous-té. To ebi pe que non monde entier. Baboucha qui moi muté pour un accident, il y a président. Et pas ya Ibrator Piana yale. Vraiment, et si quand président Aza, moi na nyonso ya contre-maître. Aye bagay, Ibrator Piana Aza vraiment bel et bien. À salaki accident oui, mais à Koufité, à bimi hôpital car lelo à salaki lobby, à bimi lelo, donc lobby. Bana nyonso, baya déjà na répétition. Yango wana pona monopoliser parole te na kopesa pe ba oya ngai ba salutation comme nazana ba maître malé mutakanga San Paulo Mobimba. En tout cas nazana ba maître 113 vraiment na pesi ba mbote belé. C'est bien dans ndenge bo afficher biso na passe au douanango. Et dans la passe au tobiki moko ya ba soldat oyo abunda trop na timu wata surtout en Angola abunda trop yangola omoni moko ta mboka awatika kate azonga kiniti ayepe donc et apasi c'est le mani na la timu wata asali belé ba biso pe tozo ba mbongo mo ya kofisa ba parler ezanga abakisa yangola to parce na nuit oyo pona bolingo ala sa biso donc on a peut-être joué à Souka et à mon cérémonie. Donc, Pascal et Zali. Ah, Nzambe a Zamoli Monae, Atango, place au Nzambe Ocha. Pour Napo, la Mounen Namokili. Cérémonie a Zali trop. Naïna, témoin, il y a Makambo, il y a Sala. Fondena Monda, bonne nuit. Bonne nuit. Serengama passe trop, bijou cérémonie. Asa mutu artiste alingi musique trop asa mutu ya goga wata déjà kitambo fondé kitambo tala kaka yango moni na yero tala ndeko na ngana sokende donc akene malamu asa ba souvenir à bien po à chaque façon na côté congolaise son abimi abenga ngato solola fondé nini osali bo mindeni fona yokana bole donc asaka souvent trop kosolana ngai eloko markanga yango wana bon mutu nyonso toyebika kokufa me ndeko nanga kote okei malamu batela kaka biso totikali mbote ya to place okei towana mama ya bijou Seleman tozalaki na ya kolaki na biso ma ya wenzi tindenga akufi toamana mawa toamana susa makasi asala biso eloko monene na kati ya tura atika biso ba toilette sa monene atongela biso na kati ya wenze na biso ya congolaise atura atikela biso toilette atongela biso toilette na wenze wana nani bijou Seleman asa nini abongisela biso toilette na kati ya wenze na biso ya congolaise na kati ya tura tozama na susi pe na mawa pe na pasi na motema mais kota azali nzamba pambola ye ake malamu Tala botique la vitesse espace ouais. Pardon. Yo. Dis botique la vitesse espace de ça. À côté là. Dis botique la vitesse espace. Yeah, botique la moi espace sur la caméra. Mec, pardon. Ok, action.
La mingité toke kunda Bijou Selemani. Maître Soupo, bonjour, mes condoléances. Merci David Iwembe. Masolo balabala. Bon, mutali boso tanga benginga na katemba mon téléphone. Quand on a vu appel à liboso na katemba téléphone. Après na lali journée moko leki simana ko bandela suko benga na za confirmation ba confirmer nga bon ezaki benda passi. Zaki pasi ya makasi. Ah, ezebele. Eza ebele. Balobara mutu so kufi bon. Aza na mabe na mais aza pe na bola munaye. Aza na mabe na mais aza pe na bola munaye. Na silika mukolomo boye ba ebise ke maître Soupa siliki. Donc alandanga tina ndaku. Ah bon? Abinanga maître kosalelo koana te pardon tika motivation mo apesaki nga abenanga maître yo fosala kaka anniversaire ya wata premier anniversaire ya wata na Angola ngamla bandango dezaki motivation ya Selemani alonga Paris Luanda tellement ba poussaki mo ba jour azongi su Kinshasa asali 3 jours azongi lisusu Luanda pour kunda Selemani. Donc, ezako laksa kenan héritage na bolingo ya batuno so rapembe na. Ministre. Bon dia. Ouais, bon dia si. Moi c'est côté par rapport aux alara de Anamboga oyo. Liwa Bijou Selemani. Ouais. Tout ça qui nasir na Fly Hotel. Na président Ibrator Batabosh. Tout le monde a appelé le côté pas Tabosh. Tabosh a gagné na téléphone, a boaki iPhone 13 naï.
Après, là, tokangi nini il faut que nous toza boy na minute oyo. Toti ko perdre. Vraiment to benga e. On a la patrimoine na bino na Luanda. Aza social, aza qui vraiment très important. Bijou Seleman. Oui. Dès annoncé presque Bijou Seleman a Koufi. Donc presque donc parce que mon ami il porte à regretter. Mais parce qu'au jour na ya qui déjà prêt. Et c'est que akende cop mobo pour azonga. Tous les laki, tu regrettes qui il va bengi batu. A bengi be wata. A bengi wata, mais wata yamba qui te journaliste qui wata pas avec moi abattu na message yango na ba 0R asala ki maman en accident. A leli a lobi na ngana surprendre famille biologique, na ngana surprendre ba fanatique et puis na ngana surprendre public à Luanda. Vraiment que la terre de nos ancêtres est la paisible, est la doux. Pour nous yamba amnae bola munae pa nzambe ezala vraiment récompensé avant na pembeni na ba Mathieu ba Jacob ba Maria ba to ba sala nzambe bolam. Merci beaucoup balobi Bijou Seleman afin na pembeni na ba Maria Maria maman Yesu David Wembe vitesse masola balabala toujours leader a pembe je t'aime li solo ya Bijou Seleman li wana ye oyoka tiango esala ki ondereni. Oui, Aza Mouto, Bijou Seleman, qui son nom me repose un peu premièrement. Maman peut boss Pablo King, le King. Aïe, la Bijou Seleman. Boss Pablo King. Boss Pablo King, Yewana, le King. Aïe, la Bijou Seleman. Maman peut chef de file à Coca-Cola, maître Soupou. Aïe, la Bijou Seleman. Héritier Watanabe, pas la Bijou Seleman. Ngata n'aura eu solo ya Liwa Bijou Seleman et ça a un dérangement ma casse parce que à la petite sœur, mon tonneau bétané d'aller bon. Trop bon même. Ngarutu naza boazaki une invitation à mariage et c'est vrai que nous a raté Roya. Alors tato yokuta na webisa que nous viens naza na nyongo na yo mais na kofuta. Siko na zo mituna siko babi mo weso ka kena nyongo. Famille ke futaka. Siko na kofuta nyongo na Bijou Seleman. Donc kena ka ofele ka bo mais la petite sœur mazaki trop bien. So ta ba te benach congolais wana. Ba c'est la fond ya Bijou Seleman. Ba te benach congolais wana. Bijou Seleman a pia bango ba fond. On a présenté condoléances à la famille technique, technicien congolaise, ainsi que nous avons présenté condoléances à Bissomo Bao, de rendre dernier hommage à mon père Diele Maé, Charan Zambé, Zaman Nabosoté, à mon père présence là. Est-ce que tout va aller à l'Arabe juste Seleman, par hasard. Après ça, j'étais au boulot au sein de Tudilo Royal, chez le sénateur Paul Tudilo. Et ça qui est un regret pour moi, mon coloana, na sala qui peut bien te. Na nzimite que je joue on peut na bête musique bien. Pour na bête musique bête peut-être ba client mon na bête bien mais pour na bête qui bien te. Na zoa qui mal le solo na bien te. Ba souvenir à Seleman est ça que na maman a difficulté Seleman a foutu la parler. Meilleur souvenir wana souvenir ya makasi non on na ngoya Seleman na maman a difficulté Seleman a foutu la parler. Un mot pour la Amnaye. Que son âme repose en paix. Mes condoléances. Merci pareillement. Les Ouaya Bijou Seleman. Tant que yoga qui a mon. Et ça la gueule en tout cas, ça la pas si mawa. Et puis nandima ina on te kakufi. Nandima ite kakufi. Par après, ko benga to ko j'obtenais information que oui a kufi à solo. A tiki biso donc et ça la passe. Voilà. Pas souvenir les belé premièrement non Bijou qui rankinete. Asa ba témoignage bien partout. Asa qui film rando sur la bien malgré mutasanga mabete mais en tout cas na mabe na vraiment te. Na mona na mabe na été. Ya mingi ne ya malamu na ye abanda sur la bien abanda ko ya to vandi tozo solo là non tozo mela to kaboli moi li solo tout ça donc ba souvenir les belé. Liwa Seleman était yo nanini. Bon, était ingai par rapport que vie mokili tout ça ba paya. Les lois Seleman lobe ezayanga. Lobe na tamu suya yo. Donc to milenge la kaka poto ebi mukolote. Un mot pour na amnaye. En tout cas, molimo na yo epe mana kimia Bijou Seleman to robosa na yote. Les lois yo lobe kozaya biso. Mes condoléances na famille mobimba ya Bijou Seleman. Voilà.
Pardon. Osali nini? Omoni nani? Ah?
David Wembe na présence bongo ya Pirate Mokonzi ya kenda donc basi ya sango na mboka oyo toza ba expression na ye pour kalamingi te bazokunda déjà Bijou Selemani. Pirate, mes condoléances. Merci. On ya sali biso en tout cas a marqué biso makasi. Bon, ndenge na matanga Bijou Selemani na ni salamate to mona ngote. C'est la toute première fois to mona likamba boye. Na Luanda no to mona ngote salam donc to yoka pe basi. OK, to yoka pe basi pe asango bazabe bamboko pe to yoka pe bango me likamba meno to ko mona ngote. Non ya sali en tout cas nzama pambola e vraiment. Uniforme to lati ze mtasombeli biso. Uniforme yo lati. Yeah, batana be mtasombeli. Tasombeli biso balati ba uniforme banko yuko yo. Isaïe. Tasombeli ngo kitse batana. Ye penza. Tous on est pas ensemble dans ce cimetière tala kaka. Bon, que son âme repose un peu. Nzamba ya mamolimo na ye. To tika ko bosa na été. To linga ke penami na mitema na biso. David Wembe au Patrick Balox. Souvenir na ngotana na Kini mtabenga bi Patrick Zonga au de Brésil. Bijou Selemani atindi pela Patrick Balox zwaponga soda na ye. Lar na Kini Patrick Balox Zonga Luanda au de Brésil.
soda makasi donc ozongisa ya te yazala so atambola na ka Patrick Balox améliore to ampanzi bana tout bayebi ki biro Selemani Patrick Balox yo aza présence héritier na Luanda esali biso bana Luanda kitoko makasi monde entier mobimbe sepeli po Miss Margot Sasa kufa ta Weranson ayati Miss Margot Sasa kufa asale bele po na wera atimola mabela balola zongisa wera ayati metala na elengi wata akei aye alali na biso de 22h ti 4h akei aye lobi na nga vandi 21h ti 2h azongi ake Congo a répété aye lisusu ti na enterrement toloba su nini maître supérieur na eloko na koloba pona Watanabe nzambe abaksela ya mikolo Watanabe komela lokola kokoti la team Wata pas de wenge musique à maison mais pas de wenge BCBG na minito eza héritier Watanabe mutado kumba wenge mo a dire na koloba kaka pona Bijou Seleman personnam bakata motema ndenge nga na kati motema na nyasa kutanga makila mwananga aboti yo na pasi mwananga liboso na ye kobota te na otuna nakobota ndenge ni naboti yo na polisi lelo otiki ngai na balabala na baleki na anda olukaka ende malamu soki eza nzambe kovona na kimia soki eza nzambe te telema na motema nyonso asalaki kompro luka mutu nyonso asalaki kompro soki okoki te ozwi kaka bambeli oyo batiaki otie mutu oyoki ngai akima bafelisite David Wembe masola balabala mais tokobeta masola balabala te liwa oyo pasi na mutema goga ya po ne sengote donc asali makambo ebele na minutes oyo makambo esili donc ezaka poto za expression na ye par rapport bakundi déjà Bijou Selemani et goga mes condoléances. Ouais, merci pareillement. Kokende kozonga oye Luanda te pona kobeta mais oye pona okunda fana yo omoni yango ndenge nini nakoloba esengo parce que esengo eza te mais je devais quand même le faire parce que Bijou c'est une sœur à moi, c'est une amie et il fallait que nazala wana tonto okunda ye donc na bato tu bakunde nga pe na kunde ensemble na bango et c'est chose faite. Je glorifie l'Éternel parce que c'est un glorifié dans ma tout. Bonheur, il faut tout glorifier. Il y a un fait nazala. Bijou avec important pour l'orchestre nangai. Avec important pour la masse nanga, ba pire nga, ba petit nanga, ba vieux nanga, ba connaissance nanga. Et il fallait nazala. Voilà. Faut akarati. Ba kufa akaka. Yobi mutu, obi musicien mo ba na batu. Ba pire yeto, ba connaissance ni non ba kufate. Non, et en plus, voilà, pour moi je suis prêt même à mourir. Matin, midi, soir, je suis prêt à mourir. Parce que il y a soulagement. Mission sur terre à récupérer. Parce que les âmes appartiennent à Dieu. Le corps peut mourir, mais les âmes ne meurent pas. Parce que nous sommes dans la terre, nous sommes sepelisi batu. Sora décider lelo tolo pande tolo ba décider pas zonga na ko ya bondo ki la pende nga okundanga. Donc yango wana. Et après j'ai pas vraiment beaucoup de proches au Bakufa. Mais peut-être question nous pose un sens parce que na koufeli ata moi 2 3 4 personnes au bala pena très important pendant na Charlie Mobutu na koufeli Tete Kaboué le Selemani na koufeli ba souci ballon d'or même chez de Nicolo. Donc pour moi c'est Balek Chivas donc mais naturellement qu'on va souvenir na bango bien parce que ce sont des gens qui m'ont porté à cœur et que moi j'ai continué à porter à cœur parce que la mort ne met pas fin à l'amour. Force nango yango wana. On continuera à aimer Bijou, à Zala Zalaté et même ceux-là qui sont partis avant elle. Voilà. Voilà. Un mot pour la âme Bijou Selemani. Qu'elle repose en paix, qu'elle prenne vraiment toute la paix possible, que Dieu l'accueille dans la demeure. Donc voilà.
Merci beaucoup. C'est à moi de te remercier. Merci pour couvrir l'événement. Merci. De toute façon, tous les ans, nous avons loin d'être donc tous les ans, sur la ouais, Magambonga dans la rade David Wembe, donc Masola Balabala. Bolo Bango Masola Balabala. Mokele ngenze. Venazarana yo, on te s'appelle Sarabato. Wata lobi yo sambela na hote. Par rapport à ça Masola Balaba. Yo bina photo que Masola Balabala. Pour que la mingi te na bête lo liste ba dépasse makambu tout ça no calme. Ve, to kondi da Bijou Seleman. Ton nom Bijou Seleman. Wembe minga lo beati. Bijou Penda za biso. Ah ouais. Bijou Penda za biso mais minga lo beati. Moli moné yeb malakima merci na Goga. Ah ouais. Na bolongo alaxi biso bana Rwanda pangola. Nzambe bakse souple c'est outil. Merci à tous les fans de la team Wata. Merci à bande sur marché congolaise, ba journalistes sur tout. On va passer à temps Bijou Seleman en tout cas merci à bolongo la kimia boy. Mais on même l'organisation bien la kimia tout cas Nzambe vena à Pambola. On a mis placé à toutes nos questions au Batbalobi, ba uniforme nyonso elatami ya nkoi koi. Les héritiers watana be mutation bien. Et solo. Si nyonso maramuto azago comme ça salia. Maramunyo c'est salam ya. Nyonso condis bijou ba uniforme maramuto. Héritiers watana be mutation. Si nyonso. Si nyonso moni nyonso. Yemda salia. Na ba uniforme meno ba go balati na ba balati nyonso na ko kunda maramuto de salia. Nzambe place biminza ba baksa susu. C'est pas biminza ba baksa susu. Alpha Japulga. Maramunyo c'est Cécile. Le Banine Rosala. Notre témoignage ni na mukie kaka. Pour na Bijou Seleman. En tout cas, il faut que Linette pour un respect. En tout cas, les souvenirs sont tellement belles. David et Wembe, je vais expliquer que l'amour et la sœur Bijou Seleman, en tout cas, au croire que toi, que son âme repose en paix. Nzamba lola bate la eskaza pe malakina. Kanto Moindo. Eddie Murphy. Azalaka mwindo moko na yebite soki na Luanda o mtaliboso ye lemsunga mtami balé. Mon vieux, mes condoléances. Ouais, merci pareillement David Wembe, Masola Balabala. Bon, ma souvenir est belé. Je suis plutôt content. Ils ont mutazo compter baguta mai na piscine. Donc, ma souvenir est belé. Y'a le bezate. So moni Wata a sali vraiment déplacement à Longwa place à Zali. Si aya 2 fois. Aya qui les bosso. Le programme a changé à Zongikin et après l'air va changer le programme à pour l'enterrement. Donc c'est que ma souvenir est belé. Donc net Bijou aza fan, ma peine aza fan. Mais surtout l'ongoli côté fanatisme, surtout aza famille à héritier Watanabe. Ouais, Bijou penaza sans ya héritier Watanabe. À mobiliser, à bunda. Donc ma solo les affolou quand on créer une émission moroboé. Tout le monde a un activisme. Na longwe bina activiste. Na longwe boulot na lié la rapena au l'état fouté la. Ngato sur la souma sur la balabala na mama bijou. Tout sur la mama belé. Puis na fongolo ma monsieur belé. À la prochaine. Urbaxio moi boigna. Bon, un mot c'est trop dire. Qu'elle repose en paix. Pour un mot écouraté. Qu'elle repose en paix éternellement. Qu'elle repose en paix éternellement. Maloba kanto moindo. Yom golro kufa bakoloba no nini. Galo Wata. Wata. Condoléances. Vraiment merci. Tu connais déjà Bijou Seleman. Tu n'es un peu tous à moi les solo moukié. Si on définir Bijou Seleman, Wata, on définir Bijou Seleman comme Azalaki Nani. Panayo. Bon, merci la parole. Yanga parler. Bijou Seleman yo yebi 4 nabi ce soir la yenan. Yo témoin. La team pour soutenir tira yo moko. Baeba Bijou alaki moko na Luanda oyo c'est balemi balé peut-être na ebité na biga Bijou na basi pe mibali na la team ouais simbaki la team Wata ouais Bijou Seleman force Bijou Seleman force donc to perdre mutelema munene oyo soki muso ozala ezala nzamba kumama soki ozala te na ebité ndenge ba bere rouge ba omona pour maman mingi change dans nos arabes rouge. Tu vois Seleman aza grande sœur nanga ya palais na saino en belé zogine batan donc bola me leke belé donc leke belé on a 50 nzambe et sika za mo limone atangele mabunga te mingi na opesa président nanga Daniel Massaro
nabosani te Frank Mogisho patron ye mo mokonzi mboka na oyo sali mingi esalama te pemba liboso bandi mpe bakolanda lisusu nabosani te babere rouge na place ya do aza wana donc ya palin nayebi ke Jules Omoliso atanga na mosika atindelaka mbote